wana Fayulu ywana aganga kiteke Chilombo démissionné si Chilombo za président de la République oyiba ke loka moninga te moninga na bana ko die bilona bilamba boy tika kibokonzi mais il pense ba démarche mabe démarche mabe ndenge nini Tshisekedi bayiba biso 2011 pa Kabila ah tokanga munoko na biso tokanga munoko te so il faut la zo senga oya ye petit Chilombo ayibi na Kabila nde ko milikambo na tuniwa Tshisekedi Etienne après sa mot d'ordre ya bokangela ngai Kabila pendant que Kabila zalaki président de la République malgré ibaka victoire na biso en 2011 Tshisekedi appelle ça message wana bokangela ngai Kabila boyela ngai yao Kabila saki Tshisekedi ni banzambo kombe to embela Kabila c'est une révélation banzambo kombe Ndumba Olivier Oliva Bala assassin biso na IDPS na opposition to zoyembango Kabila alandaka Chilombo to Tshisekedi banzembo to embelaka Kabila wana yezo na la Fayulu nini pas le bien démissionné Chilombo yopo yibaki bokonza batu olingini na Congo Kabila yopo vi susu otie Chilombo wana liboso yo bomani na simozo sala makamuni surtout olingini na Congo bon ezala boité to sala na zo sabino ke Kabila osala nyo surtout rigo hein to sala pe amo pe na mo ba respect pe ba institution yangwana elo bazo kangela Fayulu na tunio to fini nani ponga na zakana kisasa na mona Kabila nenga le kakao na zakana kisasa na mona Kabila nenge azo gouverner auto benga batu na yekuna na kingakati ah siko tokokoma mais bataille de pes mboka oyo ndenge Chilombo na Kabila balingi basakana ngo bakomisa ngo ya bango na monite mukolo peuple a côté ma awa soulèvement populaire bakozata ton lata sapatu te Moi binomo na bilili comment est-ce que Kabila yambaki bongo ba gouverneur Esika ou ya plateforme FCC il a vraiment créé polémique na kati mboka to moni bongo pe comment est-ce que na kati mes ou ya maître Liolo Martin Fayulu qui ko déposer bongo Flair liboso ya Chibala ou bongo représentant légal et chef de l'état na kati mes wana en tout cas bana Kleboa bana mokili mobimba ou bolanda biso de partout mbote na bino mbote na ero bolanda libiso en tout cas tout ça ne sengo pas to asu liboso na bino pourquoi parce que na biso to pesara moi makanisi to pesara moi masano pe to pesara moi makambo ni so le kana kati mboka eza ya biso nyoso mais to moni pele le susu kaka nezo continuer kaka mikolo yo Martin Fayulu azana procès donc Martin Fayulu fois qu'il est devant ba juger pour américain peu Kosamba et à part ça aussi to la nepe conférence de presse ya Valentin Moubaki o EPC bato yi des mal à l'aise et puis si bango bakanda puis si bango ba meka un peu ko le moment le mo ebele o Valentin Moubaki comme un citoyen comme un président ya parti politique moko auto bengi na kombo ya IDPS le peuple azape na opinion na yepe azape na point de vue na yepe pour appeler ça parce que lorsqu'on parle de l'état des droits il y a d'abord liberté d'opinion, liberté d'expression. Tout le monde commence à me conzamboka kenaki bongo na ba journaliste ba fan pe ba sololi pour trouver compromis par rapport à musala ba journaliste. Donc nyo so nza makambu pe ba actualité za ko bimana ka samboka na biso à part ça te biso so papa lutumba pa auto tika biso pe à son âme et puis mes condoléances aussi na Faye Mobimba. Merci Bandoro Balandi. Là aussi je profite pour cette occasion de saluer mon boss l'homme invisible de la nation Zotomba na place aux alliés pourquoi pas à Pichu Mangaya moi c'est Kitoko ya Pembe Francis Wala derrière la caméra Herman Ampoyo et puis maman Émilie Nzemba na Londres donc maman Émilie bambo te place aux alliés na Londres babiondo simbi Londres maman tota la chrono peut-être et on a biso pe kokoka le tout ça ne sont yamba pona bino moko ba combattant to moko ya ba responsable ya IDPS les peuples na kombo ya ndeko Rigo Katumba mbote na ndeko mbote boni santé d'aller bon mama bwende mama wate bona kongo tozala ndenge nyoso tu so la mukibu ula muko zo seka kaka belona la mukina rabu d'aller bon donc tu n'as pas banque sabinoté ah ya obanga nde ya ngwana Chilombo ya obanga voma ya ngwana nde Chilombo ni mo konzamboka et après Kabila zaki nani
aza mokonza mboka oyo akobangisa so tomoni ke e oma azobangisa azobongisa nde tobangi torespecte mpe bo mokonza mboka oyo akosala continuité ya Kabila. Asa nini continuité ya Kabila ngalo ke nobanga nakobanga nini ko Kabila tia bandi na 2001 tia sisi bwana tika lobanga ete kaka Chilombo na ebina ndaku na ebina tata na ebina mama jamais. Merci beaucoup ndeko Rigo. Point de presse ya président Labino Valentin Mubake dernièrement et puis si bato IDPS moi qui peut les caisser peut ba contredire yé na maloba lobi babi ki no yé azan la qualité té ya repesa bango ba leçon parce que yé déjà a trahira IDPS mbale belé donc il n'est rien, il n'a pas le droit ya ko inciter mo konamboka il n'a pas le droit ya ko senga lelo mamazo senga wana yo zongo ndenge nini. Biso point de presse il y a président na biso parti nalandaki nazalaki président président forcé mutute depuis qu'on a pas sabaté parce que non c'est les points de presse ata base était vide mpiaka ngana obi bango batikali na bia kula kaka point de presse wana ezalaki kaka ba organe de presse kota na biso ba cadre ndeto kota mais libanda makelele ezalaki base lingere kota kaka mais président falaka loba président biloko mubaka lobena nde biloko oyo fo bango kutunde balobaka mutaro pesa bango piste de solution to bima na crise de légitimité to longola ta bango na maboko ya Kabila ndenge baza wana mais soki na Amérique de bandimi bango crise ni ya légitimité ni bolongola Amérique wa pendimi bango oya ya cimetière wa bakendo beta fanfare ponga Amérique na mona kende kana cimetière ba benga ba bana beto beta fanfare ya ba américain ba kufa nde ye akekuna bandimele wapi bandimeli wapi. Mais comment le lot Valentin Mubake sous ça là point de presse bon ça va point de presse bon en qualité de qui tu sais dit Etienne abano ça là point de presse en qualité ya nani toujours ngarawana Etienne Tshisekedi wa Mulumba abano pesa ba mot d'ordre na Congo en qualité ya nini baza ba handicap so il faut comparer Etienne Tshisekedi wa Mulumba na Valentin Mubake. Mais Valentin Mubake c'est le seul l'unique fils politique de Tshisekedi, c'est Valentin Mubake. Babi que non ya trahi IDPS mbalebela za ntoa koloba. Bango na nini ba trahir bango yo bazomona. Ça est chef de file ya opposition to bakini na accord ya Seniko wana déjà bomba mama ba botolé parce que mona kino aleki de mbongo. Mbongo wana na liaki. Mbongo wana na liaki. Babiloko wana na linga kozongela ngote po Chilombo na ba Fayulu bayebi biloko nini basala na accord wana. Na linga kozongela babiloko wana ti. Tshisekedi oyo azwaki Mubake atie chef de file ayebe le côté bon balongoli ya banoko que nous participer qu'on a pour nani. Mais le lot au monde de Valentin Mubake lobi que non travailler avec Félix c'est trahir les peuples puis trahir les Congolais jongo ndengeni. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal yo que nous travailler na moyibi veut dire que ondimi moyibi ayibi ya kobomba na ndako na yo. Ba okanga RSLR bakangi moyibi ayiba ki ba kozwa pena RSLR bakangiti. Yo bien ngote. Est-ce que Félix Kam taza droit kanga Kabila? Ah? Félix Kam taza droit kanga Kabila. Mibe kondeza na droit kanga Kabila. Si comme point ni bolinga Félix kanga Kabila. Alobi Félix kanga Kabila te bazolo ba Félix ndongo na soka ta chef de l'état. Ala chef de l'état. Mais il y a personne ngana lobi ke soka ta chef de l'état. Mibe kopo eza biloko biso IDPS to bundela depuis kala. Démocratie n'est état de droit. En démocratie c'est le peuple qui est souverain. État de droit faut justice et fanda. Ce qui justice c'est ça na mboka o Kabila za mutabano le kabiso wa. Non. Mais pour rappeler le tout le monde appelle que Valentin Mubake a une initiative et reporter Kabila plainte. Est-ce que Kabila n'a pas Valentin a porté plainte? Merci beaucoup. Tout sur la calme. Tout sur la calme. Chilombo Lobaki a instauré l'état de droit dans le Congo. Ce qui a instauré l'état de droit dans le Congo, c'est Kabila va tambolate. Batuloko ba Gentini Ngobilo ba bomi batu ba yumbi kuna ba kotambola na kisasa. Ba kotambola te soki de ba fungule bango information moko na kati ya justice. Mais soki mutaza fungule bango information te mais alors Babilo Kabila c'est na mboka oyo yeti lombo ye bien ngote. Biloko Kabila c'est na mboka oyo yeti lombo ye bien ngote. Asa au courant tout ça biloko bala miketo ça ba sembla il faut mutu boya porter boy mutu boya sala boy. On est commis ba comédie ya mauvais ko baliba sala la biso. Parlons un peu Valentin Mubake a sengi bongo transition il y a 36 mois. Même si le lot on limite tout ça la transition 36 mois à table ronde ba congolais ba sangani ba fandi. OK? Est-ce que Valentin Mubake a à peine à part na kata pouvoir wana? Bon Valentin Mubake a aussi un dialogue wana pour na pouvoir tout a aussi un dialogue wana pour sauver ba meuble pour sauver mboka na biso o tout za na kata crise de légitimité selon dialogue un banen faut ba fanda kasi congolais nyo surtout
Congolais surtout donc ngana peut toko ko fanda mais il faut pas cadre non donc va pas peut faire ça à peine à cadre sentir wana là zilanga ne bisayo air ba lobby congolais nyo surtout net ngaka tumana ko zala te mais Valentin Mubaka ko zala wana zala en qualité de qui azaki na scène c'était en qualité nan voilà kalati mais comment on change s'il te plaît azala c'est pas qu'il y a une élection te ndenge ni ya traiter l'élection que non aza illégitime tant que à participer à l'élection s'il te plaît élection lingolo bani Diongo a participé à l'élection Guillaume a participé à l'élection on déclare en autant mais que c'était libango et tel libango a lobby bien qui est aux une crise de légitimité ou eza batunyo surtout ba lobby qui crise de légitimité zali yowana fayulu yowana aganga kiteke tu le mois démissionner si tu le mois président de la République ou yiba ke loka moninga te moninga na banako diebelo na bilamba boy tika kibokonzi mais il pense pas démarche mabé démarche mabé ndenge nini tu sais que baïba biso 2011 pas kabila to kanga munoko na biso to kanga munoko te so il faut la zo senga oya e petit lumba ibina kabila nde ko milikambu so ki mubaka lubi ke to na crise na crise ya légitimité ndia ngwana problème ezate dialogue oui dialogue rosala surtout que na kata dialogue wana partage des gâteaux donc mubaki peut faire ça peut gâteau na ezali kamba partage ya gâteau te ezali mais dialogue finalité na ngwana zela na ebisayo elo moko so to dozwaka ba avantique to tsana makambo ya Congo président lobaki yango bombo président nini Valentin Mubaki bombo ezolinga ebeta awa wana mboka oyo emsu bino bozo la district et puis Mubaka za clair a forcer mutute a obligé mutute abi na bengi bino nyoso to boya bandeko bana besoin to sauver Congo boya to vanda table ronde internationale pour te sauver makama Congo to sauver Congo oyo pe akoboya na yeko ya biso to vanda to sali yango puis to sauver mboka et obligatoire. Oui bien sûr maintenant on sobenga table ronde wana mutazana pouvoir to habilité refani sa bongo ba congolais c'est sika moko eza mokonza mboka mais pourquoi pas yé Valentin alonge pa na été remona bongo mokonza mboka pas pesa y proposition wana San City na benga ki yango Kabila San City na 2003 na benga ki yango Kabila c'est quoi autour de la lobby Kabila mtabenga ki yango mtasenga ki ba faire ba kunta sabat yango ne biso boyi Mubaki a joué piste de solution a pesi bango abengi bango baya apesi bana parce que aboki yango kaka boyi aboki yango bongo te baza oh non yo kati tu le mois na document wana te azana document wana Kabila na document wana ba parti politique nyo surtout bazana ba document wana mboka eza mboka ya tata Kabila te ya papa Tilombo te o koko na bango kufa katikeli bango basala nango nyo surtout balingi non Congo eza Congo ba nyo surtout y compris na Valentin Mubaki dans ce le dialogue wana Kabila peut faire partie prenante et le but bengi ba congolais nyo surtout o aza ko se sentir congolais kutu a le but que dialogue ka pona ba congolais a bengi table ronde internationale c'est la RDC table ronde internationale veut dire que na ba voisin au baza ko ambouyer biso ba Kagame ba Museveni wana nyo surtout ba Angola ba Soudan boya no to fanda no to beta makambo ya Congo bino boya na Congo bolingaka nini ozomona communauté internationale bino pe bolingaka nini na Congo Chilombo yopo yibaki bokonza batu olingini na Congo Kabila yopo ozui susu otie Chilombo wana liboso ebomani na simozo sala makambo surtout olingini na Congo bon ezala boité to sala na zo sabino ke Kabila osala nyo surtout rigo hein to sala pe a mo pe na mo ba respect ba institution yangwana elo bazo kangila fayilo na tuniyo to fini nani ponga na zakana kisasa na mona Kabila nenga le kakao na zakana kisasa na mona Kabila nenge azo gouverner auto benga batu na yekuna na kingakati siko tokokoma mais bataille de pêche mboka oyo ndenge Chilombo na Kabila balingi basakana nango bakomisa ngo ya bango na monite mukolo peuple a kotelema awa soulèvement populaire bakozwa tata olata sapatu te leader azate bongo ngaka tumbao opobino bolingi to bimisa leader soki ya bande fois pembe ya kovo soki ndenge ni bongo ngaka tumbao ngai nga nako banisa pe soulèvement populaire awa tobimi so Mubaka ko kate boyoko na lobby Mubaki ti politicien ko na bati Lombo te ya président de la République yango na biso okoza la président Mubaki okoki koza la président de la République ozano politicien te ndenge mona ba Kabila koti soda abimi politicien te Chilombo akoti wona kaka bourgeois moko boya koli na poto aye Kisasa baba bilomo ndenge wana IDPS mois 5 mois 6 mois
président de la République. Abanda combat UDPS depuis 80. Tant papa n'a pas kangaye abanda kokende kuna yo la témoignage wana te. Zamba liboso ba mlo abon. Ngai biloko lokuta na linga ngoti. Ozo comprendre. C'est ce que na benga mwana na moko te na lit. Oyo Chilombo ngane ebika Chilombo à côté des UDPS nomination ya liboso na 2005. Na 2005. Yé bourgeois na poto kuna ki combattant wa saki wapi. Bourgeois na poto tata na bango bazo kangaye na Chilombo na mama na bango na bando za bona poto tseke bando kende ba boloko na ye moko ba relégué tseke na kamonga kuna bando kende na moi sita ok na mwana te bako siko bali bako sabizo poto tseke da kufi soki bakangi tseke ba relégué kuna na kamonga akende ye moko ba province nyoso bando tinda tseke bando kende ye moko moi site mwana te bali ba zwango lokola marchandise na bango balakisa bako sabato eza lokuta. Mais les lots par rapport à la position, il y a Valentin Mouba qui est IDPS, Tshisekedi Babi, non, Babi N-O-N, il est le maté, parce que le président déjà élu, Babi qui n'a pas dialogue ouana. Et mais on est l'autre côté, tant Kabila Zalaki. Donc pour le moment, ils ont un dialogue pour le moment. Si on a besoin de pouvoir, nous avons un poste ministériel, à quel point on a négocié le PC poste à ministre intérieur, ministre de la sécurité. C'est simple. N-O-N na bango, balobi N-O-N na bango, wana eza N-O-N ya bango. Faut qu'on ait un politicien erazo lobak. Omoni bango tellement baza matirité na politique. Pourquoi na politicien tika li shooter na limité. Azate. Jama Kabunda zali. Ah et l'autre côté, sur le plan politique et l'autre côté. Jama Kabunda. Bébé. Oh tu sais que la tikali. Oh tu sais que la tikali mukumba. Ngane ebiso ke bébé. Kuna na limité politicien tika li na li shooter. Jacquemain Chabani. Bébé. David Moukeba. Ah. Rémi Massamba. Tala. Omoni batu zela na bisaou. Orotanga bakombo belé. Omoni batu mutu azaki dans les bons. Augustin Kabouya. Bébé. Ah, Kabouya otanga bona makambo IDPS. Oh. Kabouya yeyi aye limité wana président ya bawewa ngani ebi Kabouya président bawewa nani président ya bawewa et puis petit ya Chilombo Kabouya te Kabouya aye limité président bawewa puis petit ya Chilombo babilo mususu net biloko Valentin Mouba lobi wana eza permis na ba bébé politique pour ba ko digérer ngoti ba ko kate il faut biso bakatumba oyo ba professeur assistant to vandi to landi ti to bi bon matière ekoti pona bango bayoki kaka ekoti awe bimia wa vertige bango ezaka kanyaka mbongo Mouba za clair lobi oya koya aye oya koya te to kosala yango to na baningo to na bango o to kovanda na bango Mouba za financé par nani to yebana financé par rapport à nini asala rani Mouba financé par rapport à nini activité ni soso sala là ba ni soko ko implanter parti asa financé par qui ko implanter parti c'est na mbongo combien parti na ko implanter pour partir à la déjà mais donc ben si presse soigner a dépenser mbongo bongo ebitaka IDPS to kotisaka oui yo ebitaka ngo za ba chemin boko zande bongo ata bolobi ki chômage yango yangaka tumbo na kozanga 10 000 francs nazangi 20 000 francs biso IDPS to kotizaka parti bino bozo kanza mbaka za ko installer wana parti ezalaka depuis tseke da zalaka IDPS ka ndenge tseke da kufi etikana na maboko ya Mubaki biso IDPS le peuple yango na lebite IDPS le peuple wana pona osaka différence biso to wana peuple bana baza ba franchiment esili mais ba fédération nyon surtout ya Kinshasa ba fédération nyon surtout ya intérieur nde to zana Valentin Mubaki to ko implanter ni pour partir zalaka déjà implanter to ko implanter ni parlons un peu réunion ya Kabila na ba gouverneur to bengisa dernièrement il y a mis message wana ndeni comme on a Kabila ex-président ayami bongo ba gouverneur et pané na kingakati pe ayebisi bango lo ba moko o peut-être ba tobile bazoye baté bo travailler en collaboration pe en harmonie avec le président de la République actuelle Félix Antoine Tshisekedi wana ezadi shima oyo ki ba médias zo lo ba bo travailler en collaboration et en communion ezadi shima engana lobi ke Kabila zo gouverneur yo lobi bo ça na respect ba institution c'est faux Kabila za président de la République exécutif
tu le moisa président protocolaire quand il est Sarabino. Donc abengi bango kuna ba que nous avons injonction o ba quoi ko exécuter. Baza membre na FCC. Yango na ebisio siko baza membre FCC on a qui réunion FCC. Est-ce que ça réunion FCC? Abengi si bango pona moi on peut savoir mes instructions. Bon, ayamba ki ba gouverneur ngana ebisio ka pesa bango ba injonction. Ba jui. Ayamba ki ba président ya assemblée provinciaux nyo surtout Karakuna après c'est bon ben injonction et toyo kapé instruction a oyamba ba officier supérieur tu t'imagines qui dirige a oyamba ba officier supérieur en qualité de qui yango wana photo mitunat yango na photo mituna po bolobi ba gouverneur ezaki o non ezama beso kabila faina ba tune ba sa ba réunion boko fanda wapi boko sala réunion wapi et réunion ni na armée. Mais quand même moi batunaye ba député ba gouverneur on a surtout à bengi bango kaka na résidence privée yaye na domaine privé yaye na bengi bango kuna yeti lomba avant di kuna avant di karaboy yé pas benga gouverneur ne moko papa alors le gouverneur moko yebi mais tout le monde qui est kabila a bengi sika ba gouverneur FCC mais peut-être que non Félix wa bengi ce soit ba gouverneur nyonso moi te que non Félix naza mokonzi bongo nyonso ngo ba roya combien ba ba sama combien likolo wana soka bengi nyonso tu ba ba sama combien likolo wana bozolo ba boza calculis soka bengi nyonso tu combien. Merci beaucoup bande balandi toza bongo na rigo to beteni masola mboka azopesa bongo ba point de vue nae na kati ya kleboa donc aza permis à sala ba analyse nae mwana mboka rigo en tout cas to senga na bande nyonso ba olanda biso vraiment merci parce que vous l'avez de partout tout le monde a ba commentaire tout le monde a ba appel tout le monde a rappelé ba message na bino ba WhatsApp et ça la biso bien rigo to continuer bien que osa un peu ko ignorer le tomoni meeting à Martin Failou meeting moko au bando rebelle bazo traité que non Martin Failou zo tinda batuna ba guerre tribale na ba haine ya bien on ndengeni guerre tribale par rapport à quoi à l'obini guerre tribale à l'obini guerre tribale à l'obini maintenant moi senga moi makambo ebele wana kati wana makambo ebele lobaka makambo normal to solara normal makambo ni nango ezanga kombo o Failou asengi mais yango kasi ba bengisi kuna passe ba moni que non message ni ça message à mabe bazangi eloko akosala oui bazanga kobanga ndenge bazala biso te semino ke baboti morné oh on a pouvoir à Chilombo morné à la ligne où vont les choses oyo table ronde R Rwanda ou akoya na qualité ya bonga président ou ministre aux alate j'ai bien noté ou ya na qualité je suis ceci je suis cela té bango nyo surtout c'est même pied d'égalité allez to sur le makamboka et si ko ki bango bazo banga yango wana pour la mouka déjà ayambi message à Valentin maboko poleli ba plateforme ebele ba yambi déjà message à Valentin on sait que tout le monde a la mouka na Valentin puis bosali lipe moi les congolais eza ba congolais on sait que Valentin a kokota la mouka révélation ngane bisayo ngane bisayo Valentin a kokota la mouka Valentin a kokota la mouka te mais Valentin a pesi puis c'est ya solution na la mouka baza favorable ba yambi yango bon c'est to vandi na la mouka boito solo makamba mboka ndeto koti na kuna de lo ba bongwani ko bongo na lingolo bani ke bo se bango ke no ba ki miyibi banini mais lo ba bongwani so ki moyiba yiba ka mingi yaka ka to vanda nanu papa yiba ka pona nini mais ndé pe na Félix pe bo benga epe aye yango ka to bengete yaka papa kabila pe bo benga yaka ye kabila yaka oboma ki pona nini Chilombo yaka oyiba ki pouvoir fa lo pona nini to solo lati yango wana mais comment on a fallu que Senga Félix qui non a démissionné sa propriété quand même. Tu sais qu'est dit. Après avoir au salaba meeting na Europe on a message sur non ah que non Félix a démissionné si base de quoi. La tenu tu sais qu'est dit Étienne. Après ça mot d'ordre il y a Bokangila ngai Kabila. Pendant que Kabila zalaki président de la République malgré Ibaka victoire en 2011. Tu sais qu'après ça message wana Bokangila ngai Kabila boyela ngai yao. Kabila ça qui tu sais qu'est dit ni. Mais il faut le comment déborder. T'es Kolobani. Yo mo te se déborder. Tout dans la claire. Nzembo ba mbaki non na Congo on a 3 voleurs Kabila, Félix na Kamé. Ozo monter sa propreté. Otika bongo ba combattant ya la muka ba bita la muka ba nzembo bongo. Ozo monter que non ça ba guerre tribale. Bien. Soki et Chilombo aza ko agir na ba opo ba yemba ki po ba lobaki. Yango na biso kazaki combattant ya membre de PST. Chilombo. Oui. Ya bandi kuma yo zali terre. Nzembo kombeto yembela Kabila. Banzembo kombeto yembela Kabila. C'est une révélation. Ah. Banzembo combien Ndumba Olivier
Oliva Bala assassin biso na IDPS na opposition ne tozo yembango Kabila alandaka Chilombo to Tshisekedi banzembo to yembelaka Kabila wana yezo na la Fayulu ni pas le bien démissionner banzembo to yemba banzembo zebele mais tangu Fayulu zo senga que non Félix abimisa accord secret wana entre na Kabila mais IDPS babi que non accord secret mo ezate bango erzo ba IDPS ko yaya IDPS eza na siège wana yango erzo ba IDPS wana fo otanga kande ba kombo kabuya azana bifitek na munoko ke kabundi azana bifitek na munoko bandeko yoka bandeko nyo kabulo di GDPS bien yimda ça intérêt bazo bundaka ngule mikono soto nani bango na bango ba combatati bango na bango ba combatati yoso mona ke ba cadre bazana pouvoir base ça na opposition fils moko kwa wapi fils moko kwa wapi voilà si quelqu'un commence à comprendre ba jeune na bango no ba koma ko benga na bango ni ngwana yaza ababi ke no ye bazole se mbongo ba bato la muka bazati na ba Western Union o azora la ba bato la muka yango ngana ebisi oké soki muta komi ko comprendre kaka jeune na bango basali ya kimoyibi na Kabila mutoka yemo mais bazé beleti non yemo ka te bazé belé basi nyoso to monaka batata wana mona kawana o mona ka yeba avandi kaka boye bana pouvoir o mona muto ayina na chemise ata yanga opposition o bien kete la bana pouvoir na limiter kuna sapato oyoki na mawa ngawe wa katumba bakabeli nga sapato katumba bakabeli nga pantalon ba kabela bino ndenge ni bwana pouvoir ponga suna kena nga malewa na biso toke na ba malewa boye na kuti muta pouvoir kuna na ko sepela mso ko sumbela biso bango ko kuti na malewa kuna combattant yaya bozana pouvoir ozo senga nini mais ce qui le tomoni Fayulu na kati ya boloko les appétats des droits pour après ba propos na eteni donc au moins que non justice est comme indépendante là maintenant faut pas condamner Chilombo soki lelo omoni Martin Fayulu na kati ya boloko yeba ke Chilombo n'a rien de Tshisekedi Etienne. Donc tout ce qu'il est en train de faire là, c'est la continuité de Kabila. So moni lelo Fayulu ba interpellé boyeba ke Chilombo n'a rien de Tshisekedi. Il n'a rien de Tshisekedi. Fayulu a sali obenga outrage au chef de l'État batikaye. Outrage yango ezanini. Outrage yango ezanini. Outrage patin, placebo et tout. Outrage ezanini pour mutaza ko revendiquer loko ya yo yibi. Nani ebité ke folu mutagania be élection. Na cour suprême. Na cour constitutionnelle ba moli que nous ça valable té ba fancy requête na ye. Yango wana cour oyo Chilombo bandaka ko condamner. Cour oyo Chilombo bandaka ko boya. Nde yango wana esaleli musala ya ko yibela e pouvoir ya Fayulu. Nde komi madame pa Chilombo lelo. Nde komi be pa Chilombo lelo. Yo dire que non Chilombo débat komi na pouvoir ma rebelle changer quand même. Tangelanga moko. Martin Fayulu a sali meeting zéro gaz et les gars RTNC quand même. Bakangi mututé. Au moins non ils a des avancements. Na kopeso date ya le 9 juillet 2005. Le 9 juillet 2005, ce qui est dans la meeting, il y a espace, il y a esplanade de Tata Raphaël, il y a gaz, il y a bêta rapété, il y a salam raté. Na kopeso pe mususu. Ouais, ça moko. C'est là la personne les susu. Déjà la mboka mobimba. C'est là nga na pesa yo po bani bazo biloka mike ba ko sabiso nango. Le 19 décembre moko le 19 tiseke da uti poto aye. Mitingo ya shuka to sala na Tata Raphaël kuna gaz mote beta ke. Balinga bako sabiso nini. Balinga balaka sabiso nini. Suka bila to sala pe bloko bongo pe to kepe meeting boy gaz ité et lokoté. Toujours pe bandako mais bango bazo konseka ko yiba ko boma ba bia botika bango balo babilobalo bana bangwana ozo comprendre comédie de mauvais goût Chilombo t'as rien de Tshisekedi tika ko finisa kombo ya Etienne tika ko finisa kombo ya Tshisekedi ozo sala soni ya kombo ya Tshisekedi pourquoi ni besoin de maïté bo pesa ta chance non ngana lobi mukolo Chilombo ko sala a instauré véritable état de droit. Toi aussi ça na 100 jours. Toi ça na 100 jours. Au moins bilan on dengi na 100 jours. Parce que na moni mbule beti na bandala mais mai le kana ba caniveau ah. 100 jours, toi moi bilembo non? Ndona ngai 100 jours wana ngana retenir bilo. Monte que non ça va to na bandala mbula et beti mais bato lekeni calmement. Totika kaka yango na ba ke totika comédie na makamboka oyo. 100 jours wana ngana retenir moi biloko ebele. Ya bien. Ya bien pour na bango. Et pour le peuple congolais mobile. Bien pour na bango.
Chilombo Balika na présidence de la République. So yebité pour ton information, il y a Bali. Abali moi sinéwana, maman Denise Ouana. Bala kala non, maman bana. Yango na biki Abali a officialisé yété. Ami de Yoka, ami de pas akina caméra depuis kala. Ba officialisé kaka na présidence. Jean-Marc Kabundi abalika na présidence. Nakabuya o totanga wawa abalika na présidence 100 jours yango wana. Kabuya aleki, pourquoi Kabuya eleki Mubaki wana oyebi. Merci beaucoup Bandeko Balandi. Yango non. Omoni soki to beta masula IDPS na mama politique ya Congo. Kolinga kozwa batu mususu te otaka bango na même pied d'égalité na Valentin Mubaki. Mais la fidélité paye. Fidélité paye yango na kasi futa Valentin. Nini? Yango ne zo futa Valentin. Yango wana zo futa Valentin. Bango peuple tel si bango déjà mon Congo. Ah wa. Ozomona teke peuple tel si bango mon Congo. Nini? Na eloko basali ya trahison, ya peuple congolais. Bango bazo ba ke Valentin bani ko trahir. Bango ba banda ko trahir Tshisekedi ya bon mo iboyi. Bango ba Chilombo wana. Bakenda Ibiza kuna, bake Ibiza. Na ba passeport diplomatique. Tout bien. Bakena na nini eloko ninyo aner nde bakena konta aner ba voiture konta aner ya Ibiza. Bakabuya wana batibala o nani badi banga Chilombo. C'est ce que des vivante. Ba signé encore na Kabila kuna depuis 2015. Basta la transition à 3 ans. C'est ce que des biloko wana ti. C'est que des ko sutuka simae nini accord ezali nani o IDPS na PPRD balingi basa l'accord basa la transition il y a 3 ans. Kimoyibi na bongo banda depuis kala. Hey Mubaki ke na négocier wapi? Donc, il y a qu'un arrêté. Atika nous allons makamboana te. Merci beaucoup. Merci. To clôturer monsieur Soalilo nan décoré au Gatumba Rigo. Bande rebelle bazo déclarer Rems numéro Rigo to bosani soko rappeler bango numéro na yo. Numéro Rigo ya Katumba faut plus 243 89 77 17 152. Bande ko bengaka ya kofinga mikolo na zo kabinote po na yebike boza na regimate 089 77 17 152 de soro bengi ozaka Katumba o to solola na yo ndenge to sololaka so epozo finga mato ezaka po yokayo e ko yokayo soko silisi merci OK OP asololaka pe moi bien benga pe kaka to sola bien kande to sololaka bien wana na WhatsApp ezali to sola moi bien. Merci beaucoup na WhatsApp ezali to sola moi bien yango to clôturer mission na biso ya lelo et le kona décoré ko Katumba waza bongo moko ya IDPS les peuples. Je vous dis merci parce que vous l'avez de partout to bi que nos réactions allaient bien après émission en tout cas merci na muto c'est tout ala lelo awa mais aussi na muto peut opportunité pour tout ça l'émission ou tout ça libiso ou tout ça libino pardon pende tout ça liboso na bino boye de la nation Tonton Bandalom invisible pourquoi pas à Pichu Mangaya pourquoi pas aussi à maman Emily Nzemba na Londres, maman Simbi Londres. Merci à Francis Walla derrière la caméra. Merci à vous mon frère. Merci aussi à Yamana Poyo. Quant à moi, je vous dis un grand merci. Bye, à la prochaine. Bye.